Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino sito ba ebolinga ka maman Eliane Nit na pesi no ba mbote ba ebwe abarize nous ma vie puis malukai. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Ne lo ba toujours que kola la kolamka eza habitude de tant on zamba pesi biso pe ma bon moïto ba na kumi sanzambe ko pesa nzambe merci parce que ope ba tiki biso lelo mkola lelo ba sepela ko kende te mususu ba keyi parce que bakute na baliwa o eza ya bango te. C'est vrai que touta na mabele tozonga pe na mabele me baliwa mosusu o tokuta na kango na sa mokili o eza vraiment baliwa oyo eutaka epa ya nzambe te. Par exemple na ndenge tozomona na mboka na biso kuna na mabele na biso ya Goma, kuna na Goma na Bukavu modelo baza ko bomba bato tongo pour butu moi wana toloba te ke eza liwa ya nzambe ke nzambe alingaki bato bakufa na ndenge wana te eza bongo te. Merci mingi na biso to ba bolinga ka maman Eliane tu bino ba bo disposateur bino pona kotala te pona koyoka wa bino maman Eliane Nitu na pesi bino merci beaucoup na bino surtout boza abonné na Eliane Nitu TV ba o na bo s'abonner te na ko singa na bino bo s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner bo activer plus notification pour que boza ka notifier à chaque fois que to kote émission ya sikana kati ya chaîne na bino bo rater yango te bokoka komona yango na ba ka toujours aya pa na biso tozala makambo ebele ya kosala to vanda maman Nitu bo kutanga na ba émission ka bo te la vrai que na ose émission non beaucoup tanga ba télé réalité beaucoup tanga na ba vlog beaucoup tanga na makambo ya ndenge na ndenge donc soko s'abonner awa okutana tana eloko moko oyo ko sepelisa na kati ya Eliane Nitu TV. En tout cas na lobaka soko za mutakanda kotala ngaite soko za mutu ya kanda kotala ngaite omoko za fanatiki révolté kotala ngaite omoko za mutaketo kotala ngaite oza muta motema likunduta pe motema bololo kotala ngaite surtout yo na ye kuna matiti l'angolaise n'est-ce pas? Omwana masiliki osiliki karapo oza moto ya kanda. Merci beaucoup na bino surtout bosepela maman Eliane Nitu oyo bolinga ka vraiment maman Eliane Nitu kola muka eza habitude te ko passer journée eza pe habitude te ko bima ko zonga eza pe habitude te yango to saka toujours na koyeba ko bitika na maboko ya nzambe tata poso kinzamba bateli biso te oyo akobatela biso en vain ndenge bible yango mo eza koloba mikolo bo moni semaine mobimba oyo to côté déjà toza na semaine ya toza déjà le 19 février na kanisi bo ute kotala mikolonio surtout ute ko lekana chilme ba vidéo belé ba télé réalité sur télé réalité o eleki na mboka ya Portugal parce que maman Eliane Nitu na famille du cœur bon moko to bimaki mo muke to kendaki mo muke na libanda to kendaki mo na mboka ya Portugal ko sepela mo muke pona to se détendre mo muke to longola mo ba souci ba émission na ko ya to solola ndenge nini tutambola ki na Portugal malgré que na chila ki bino déjà ba télé réalité eza makambo belé o na ko ya to solo lango ensemble na bino oyo pende ko bande ko pe ba benginga ndenge ba mona ki biso kuna o mususu lequel ba mo ba problème ki na kati ndako mabala na bango na ko ya to solo lango na ba toujours ki émission nga eza pona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bongisa but o nga na la vandi boy eza pona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bongisa on a ba toujours merci ne bo disposateur na bino pona ko tala pona ko yoka pe ngai wa bino maman Eliane Nitu eloko na ye to solo na bino mukolo ya lelo na tongo ya lelo ezabwe ndana otoba ke kola kola mukeza habitude nzamba bateli na kanisi monike tant tozaki na Portugal bo moni au moins ba 3 couples ezala quitté pourquoi parce que bazwaki ba couple mo ekataki avion mususu bande ko bela mususu zaki na mo susi moko boyango saki ke bazala elongo na biso te pona moni ndenge bokomi na kotanga ba commentaire ke mama Eliane oyaza wapi oyaza toza biso nyoso to kala te bokomona biso na mois de février a bokomona biso grand complet toza livre mandenge tozala toujours que l'on propose de dispose to sala ki programme ko kende mais ba mususu bazu ba koki ko kende tena bika ba mususu ba rater ba avion et tout ça voilà bref wana makambu to ko so na bino sima eloko na ko vanda to solo na bino awa toza komona na Goma ndenge nini baza koboma bandeko na biso na Goma baza koboma na Bukavu mais nga na ye koyebisa bino ezaka ka Goma na Bukavu te esika o baza koboma batu même na kati ya mboka poto awa baza koboma batu ba Congolais toza kobomana oya Goma na Bukavu kuna ezali ba Rwandais baza koboma biso pona posa na bango ba botola bomengo o nzamba apesa biso mabele ya bankoko yango ndele ko bango baza nango na posa mais elo eza ko kamwa bango kaka te mutu baza ko entre nous na nous biso na biso ba Congolais toza pe ko bomana biso na biso ba Congolais toza pe ko bomana biso na biso ba Congolais toza ko lingana bola muté
likamuna koyebisa bino kosala pasi pe mawa mingi en tout cas boyebi kenga maman Elia nitu nazaka na service traiteur la Providence soko oza na posa ya kosala fête Noël kitoko oza na posa ya kosala fête o babengi fête que ceux qui montent à côté na salle de fête sabi oui il y a un traiteur ici ko hésiter te numéro na ngeza wana o contacter maman Elia nitu na kochela bino mo extrême ke bota ndenge ni na saka musala na service traiteur soko contacter en tout cas o kozala vraiment dessus T na service traiteur la Providence. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, wala bouti comme on a bon ezali service traiteur la Providence musala oyo ngai na salaka na kati ya mboka poto. À part service traiteur la Providence na zape na musala na muso to bengi la Providence alimentaire. La Providence alimentaire ezali bongo magasin nga oyo nga na sala na livrer kabilo ko à partir ya mboka na biso Congo na Kinshasa mo bato sala ka livraison. Na profiter pour na répondre ndeko moko aloba komela kinga bike depuis na komela yo tselo pesinga ba prité. Ceux qui ont un poste à contacter ngai pour la Providence alimentaire, numéro za ko afficher wana eza numéro na ngai. Benga ngai na numéro na nga to solo la eza pe numéro wana ka eza ya WhatsApp. Soko benga to solo li na ko pesa yo ba détail oyo yo oza nango besoin na ko pesa yo ba détail. Kasi na ko pesa ba détail na YouTube te, ke na ko pesa ba détail yo ba prix ezala ka boy non. Et puis il faut ko yeba ke ce qui numéro na yo ndeko ezali enregistrer na téléphone na ngai te. A tout tindelinga message na kokoka ko répondre yo te po numéro eza enregistré te na kati ya portable nga pourquoi parce que nga nazoka ba coup de fil ebele oyo eza bureau na nga mobimba na sa tellement na ba coup de fil ebele yo ko komelanga Maman Eliane yebisanga ba prix ceux qui m'appellent les cas qui ebele na ko reconnaître numéro te parce que oza enregistré te la moindre chose au beningai to sololi na yo na enregistrer numéro na yo ceux qui na enregistrer numéro na yo na koza na possibilité ya kopesa yo ba prix po oyeba ele kaka ndenge nini merci mingi na ba oyo surtout ba salanga confiance o ba déjà ba client na ngai vraiment et le repère naza ko eps na ko eps bino lelo na perte de clients na nga moko na perte de clients na nga moko. Ceux qui te commis en mois d'avril, la Providence alimentaire, ils ont une année depuis la fungola yango. Nazaki la cliente moko fidèle, paix à son âme, notre maman Dorothée. Que ton âme repose en paix. Maman la biso wana asili kotika biso. Azongi si molimo pa yankolo. Maman la biso azongi si molimo pa yankolo te po na nzamba lingaki akufa. Maman la biso azuli wana nzela ya mobali na ye. Yango na uti kolo bake ba Congolais. To bomanaka pe biso na biso. Biso na biso ba Congolais tozo bomana. Bande ko na kati ndako libala. Ko vanda bambule ebele yango za ko signifier teke bolingo ezali. Ceux qui bossent na kati ndako libala bande ko na ngai. Liboso na zaka na langage ya kolobake. Tokanga motema, ndenge ba parents na biso bazalaka, ndenge ba mama na biso bazalaka, tokanga motema, ata mobala za ko nyokolo kasi. Bato ba kome ko benga ba mama Eliane tika discours
kanga motema parce que kanga motema na libala ezako boma batebele ezokota batebele na se ya mabele mama la biso Dorothée a outre kokena a côté na sa mabele pourquoi parce que liwe outi na nzela ya mobali na ye liwa e outi na nzela na yebi yango ndenge nini parce que maman nanga azaki cliente parmi ba cliente nanga oyo babandaki ko vraiment ko servir ba parents na eloko etami eloko ya kolia alors azalaki ye mon côté maman azaki pena ba ninga na ye mususu obaki beza ba cliente nanga obo bande ko tinda biloko pona ekene na mboka Congo maman abiso atiki biso moninga na ye moko mutabengi nga po abisanga maman Eliane oyebi likambo ekweli biso na bi maman soko yebisinga te na koyeba ndenge nini maman lobike est-ce que ozoyeba maman Dorothée cliente na yo o to tinda kabilo parce que maman Dorothée à partir na ye nazoki pe ba cliente mosusu bobi ke makambo ke na masolo so ozosola nga maman otinda biloko na moniki maman Eliane nitu afungole keloko moko bo to benga na maman Eliane nitu na mona maman ta fungole keloko moko bo ya kotinda biloko alors maman Dorothée azaki na ba ninga na ye o babande kotinda biloko epa na ngai parmi ba ninga na ye mi balé babenga ba maman Eliane okoyoka susu maman Dorothée a recommandé sous biloko te parce que maman Dorothée atiki biso nabi esalinga choc esalinga pasi pona liembongo na ye pe à son âme so ki matanga moya ki na France nanga kina ki malheureusement baza batu ya France te maman Dorothée atiki biso na tuni est-ce que maman beli eloko ni ebomi mama eloko ebomi mama mobali ya maman Dorothée wana ye moko muta memi mama na biso na liwa yo na zo bisabino ke baliwa oyo tozo mona ke na Goma Bukavu bazo boma bato mais mibali musu bazo boma basi na bango na kati ya ndako mibali musu bazo boma mwasi na kati ya ndako mwasi na kati ya ndako azo ko boma ba mibali oyo lokoso ba papa oyo ya lokoso boyebi ke to na kati ya mboka poto na kati ya mboka poto ba salaire kokana te na basi musu bazo ka salaire belé koleka mibali mobali soko za mposa ko za mbongo belé kende ko travailler leka mwasi na salaire mibali oyo azo kela mwasi na ye zuwa po mwasi na ye azo monana na mbongo koleka ye ba mibali aboye baza ebele na kati ya mboka na biso awa ya poto alors papa oyo liwa ya mama ewuti na nzela na ye liwa ya mama ewuti na nzela na ye papa oyo aza papa ya motema mabe papa oyo azolinga te mwasi na ye asalisa mama oyo aboti ye comment muta mimi mwana na yenda fumwana libuma abokoli mwana na ye et puis bolingo ya poto te ba wuti na yenda kisasa ba wuti kisasa ba iti na mboka ya poto ba boti pe bana mais papa oyo alingaka te mwasi na ye apesa ta saki ya fufu epa mama boti ye papa oyo alingaka te mwasi na ye apesa ta 50 € na bandeko na ye alingi kaka gérer nyonso ya mwasi aza kokanga ezala kaka ya ye ce n'est pas bien et puis papa oyo azali moko te ba papa ya boye bazali ebele ezala bandeko bato ebele balingaka te mwasi asalisa libota na ye ba mibali ya boye bazali ebele ya ebele alingaka te mwasi za 1 franc asunga famille alingi te mwasi za 50 oyo kozala na motema yake mwasi soki asalisi libota na ye ozosilika na mbongo na yo te soki eza mbongo oyo ya yo mwasi azotia maboko na poche aza kosalisa libota na ye wana silika loba ne mama likambo nini osakalaka na mbongo na nga bopo pesaka na famille na yo mais soki mbongo eza ya yo te moto alamukaka na ntongo ake mosala ake koluka mbongo na ye asala ba heure supplémentaire po azala mbongo ebele asunga mama aboti ye asunga papa aboti ye asunga bandeko ne ye mobali ezosala motema mabe yo ozosepela na oto eske mbongo eza ya yo bomoni nga nazaka moto akimia mais tonalité oyo naoloba nango po eza eloko osala pasi ya bomona nga d'habitude naloba ya boye te nga somona ba tonalité parce que tant on a eu explication na boyi ko pesa ba détail ya makambo na yoki mais na lobi quand même boye po papa oyo esika vandi mobali ya mama Dorothée siko zali mama Dorothée ko kokisa 1 mois na sa mabele na kasi le 8 hours mama Dorothée utukufaka na janvier oyeba ke papa libota eza na sengote baninga ya mama Dorothée banesote baninga ya mama Dorothée bande ko tinda ne biloko na Congo ba moto babenga po bebisanga ke mama abiso cliente na mama Dorothée atiki biso liwe uti na nzela ya mobali na ye moko eza malamu te soko bali mwasi buta kongoti soko bali mwasi kala na nzela kana langage mama kanga motema libale ezala ka boye ba parents na biso babota biso babanaye ko kanga motema boye batu babenga nga tellement na changer langage na kuma na langage ke soko esimbi te boka bwana na changer
parce que bato ebele bakutana na makama ya ndenge na kati ya ndako ya mabala. Bato ebele bakutana na makama ya ndenge na ndenge. Bakamta mama Eliane. Tika kolobaka makambo oke, mwasi kanga ka motema. Tango ya ba mama na ba papa na tango ya lelo eza ndenge moko te. Ba mama na ba papa bazalaka ke papa ko kozala za na mwasi, mais alingite mama ayeba. Mais mibala lelo bazaki azana mwasi, mwasi libanda zolinga bayeba ke ngala bimaka na mobali na yo. Ndengo ozana ozayo moko te ozana mbanda. Mais ba papa kala bazaka bongo te. Papa kala zaki soka bale basi mibale, boyebi ke tozaka basi mibale. Lundi mardi alala pas dans un bureau, mercredi jeudi azala pas nanga o ezaki officiel. Mais ya lelo ezaki ezana officiel te. Ezaka ke mobali alingaka mwasi mo boli, mais mwasi azo sala ye moko ba effort pe na mwasi libala yeba ke ngala yo toza ba mbanda. Mais ezalaka bongo te na tango ya kala. Yango ngala longola langage wana. Ya koloba ke o kanga ka motema kadia mbuko mama na komelenga ni mama biso mo komelenga poso ki ngai na bi okamunu ka biti mama ntibona place baba kamunu koto kadia mbuko bo comprendre na nzambe mama na lobaki ni so kadia mbuko so kadia la mama pardon komelenga lisusu okomaki nini soki ke etalinga ete makaka diaka yango ti etalinga tene makaka diaka ponga na lobi nabaki ni kamunuko nabi kamunuko ya baki bongo te akomela kinga mena bosani soki kadia mbuko soki makaka dia kantuka na bosani ne mama biso na akomela kinga na ko pe ko retrouver ngo skote pona banda koluka yango na tika na ngai na pesa ka mutu conseil te ke boma libala te maloba na ngai liboso ezalake bobongisa. Mais ce qui mutu azui décision na ya ko boma po esika mwasi na mobali bazana kati ya ndako mwana ka mwa parenthèse mwasi mbe bakana kati ya ndako baka ba mbale o ba viva ba yebi ba mbale to kaka na ba rapport ke azabo aselinga bozungi sibo opesi conseil eza conseil ba biti ke so mutu apesi conseil il faut linga likambo lobeleza ne mwana te so mutu apesi conseil za apprendre wa lese olingo osali bo sani otiki yango na koma ke na lobi kaka yo mokotala makambo ya kanga motema na tika po bato ebele bakoti na sama bele batiki bana batiki bafami batiki mabota na likambo ya kanga motema. Alors mama na biso oyo liwana ye eza na maboko ya mobali na ye tango na kozwa ba detail nyonso na koya kopesa bino ba detail parce que tango baninga ne babenga kinga nazalaki okipe ba yebisinga kaka mwa mukie oyo ba yebisinga ba detail ekoya après. Donc c'est ce que le outil to la nefa ne mama biso ko sa 1 mois na se amabele mais liwa oyo outil na nzela ya mobali na ye papa ya bana nde nzela oyo liwa na ye outil et puis papa ya lokoso azibi loko nyonso ya mwasi na ye akangi bandeko biloko nyonso ya mwasi akangi aliko pesa bandeko mwasi ata eloko moko te siko yo za mobali ba maputo yo kangi biloko mato yo kangi okosala nango nini po eza ya mwasi tango muta kufaka eza na bandeko balinga aza tala souvenir ya ndeko ne oya kufi papa oyo papa soko ko benga nga tusolo na detail yo kangi biloko mwasi na yoti papa yo kangi biloko mama Dorothée oboyi ko pesa bandeko mama Dorothée biloko ba camarade mama Dorothée mutu ba benginga bandeko mama Dorothée so boyo kinga bo benga ngata bo pesa ngata detail parce que bato ba benginga za ba camarade ya mama Dorothée bandeko mama Dorothée soki bino makambo ba camarade mama Dorothée ba beza ya solo boye bisanga to kota nango na detail po ba camarade mutu ba benga ba lobi papa oya kangi biloko nyonso ya mwasi na ye ali ko pesa famille te papa oya bandai ko linga te mama Dorothée tina mama nata saki ya loso donc ti mama na biso bandai ko tinda biloko ndenge wana aolinga tate mobali ayeba soki mama na kabeli atande kone eloko alingi te mobali po mobali alingi te mwasi akaba na famille na ye me mbongo ya yo te likambo kokama mbongo ya yo te poko olingi te mokolo mbongo asalela mbongo na ye ndenge alingi biso baafrikain tosalisanaka
biso bafrike tozala na langage ke mama abotaka mwana mpo akola asalisa ya langage na biso baafrike tozalaka bongo mama abotaka mwana mpo akola asalisa ye baafrike toza bongo biso baafrike tosalisaka mwana mama kulutu mwana tata mwasi mwana mama le mpo toza bandeko mwana mobali azolinga te basalisa mbongo na yo te sala lwa na oya yo yayo tosalela ngo lwa na ndenge nini motema mabe bapapa ya boye baza ebele yango mpona koyebisa bino ke tozolela kaka barwandais bakongole mpe baza koboma na bango mwasi oyo yo lalela na tolo omela mabele na ye abotela yo bana obeti mpui ayoki solo mpui na yo ye babeti mpu oyoki solo mpui na obovandi bambula na bambula okomema ye na liwa mpo na nini puko komema ye na liwa bandeko komema mutu na liwa ezaka ate moto atuba yo mbeli komema mutu na liwa eza makambo ya basusi soki mutu moko akosala makambo eza koronge motema makambo ekotungisa motema makambo eza koempeshe yo lia makambo ezopesa yo susi tout le temps osimbi ata kopo bobomela ata miliki ya pamba soki likambo yeka na mutu okitisi kopo okoti na douche po sokola okanisi kaka makambo mobali osala yo obandi kolela ekotina mutu na liwa te ndenge ni et surtout ça mbula ese pusani ekotina mutu na liwa koboma mutu aka kotuba mutu mbeli te koboma mutu ezali comportement oza nango vis-à-vis ya moninga makambo oza kosala moninga makambo oza kosala partenaire na yo so partenaire oza na banerve faible ekotinda ye na liwa motema elembaka motema eza ebende te motema eza mosuni Bible yobi olingi basala ote kosala pe moninga te motema eza ebende te eza mosuni motema nyonso supportaka bachoc te eyana bato bazaka baner solide baosupporte bachoc mais moninso to asupportaka te yo omonaka mwasi mosu na kati ya ndako ya libala azokonda ndako etondi bomengo wana nyonso azokonda mpo na nini bacomportement oyo mobali aza nango vis-à-vis na ye yango nde eza kokondisa ye ozomona mwasi poso eza kobeba omona mwana mwasi ana na 40 ans akomisa elongi ya bato ya 60 ans mpo na nini mpo aza kimia te na kati na ye oyo eza na kati ya motema eza kobima na elongi oyo eza na motema na ezobima mwasi so aza na mawa emonanaka na elongi mwasi soko aza malheureuse emonanaka na elongi mwasi soko aza na pasi emonanaka na akorayonne te ata alati bijou banda awa ti na baorteil na ye mais so motema eza na kimia te akorayonne te papa bovandaka na Suisse hein? Baninga ya mama mutu abengi ngai zana dusani mama banani papa Dorothée oyo mama Dorothée natika na numéro ya téléphone mama Dorothée aza sauté pe à son âme Ah, Seigneur. Maman Dorothée, ezalaki en ligne le 4 janvier 2025. Conversation avec Soukana Maman Dorothée Angwana. Plus 41 Suisse. Maman Dorothée, plus 41 Suisse. Conversation avec Souka. Oyo zaki kutu ria. Oyo sala ki po bakendo sa livraison et pas ya ba parents. Oh là là. Conversation avec Souka na Maman Dorothée ezalaki le 1er janvier, non, le 4 en ligne. Yango, le 4 janvier 2025. Maman Dorothée va dans la Suisse. Le 4 janvier 2025, Maman Dorothée a couffé le 8 janvier 2025. Le 8 février 2025. Pour bien que ça un mois, dans mois de mars, c'est un mois. Donc, papa, on a monté maman B. Ba camarade balobi ye moko.
amemi mama aliwa. Maman Dorothée Nzambe nanga pe atona. Bonjour Maman Nitou, je vous appelle depuis la Suisse. Je voulais me renseigner pour votre service alimentaire si et c'est possible de faire la commande pour la famille en RDC en espérant une suite de votre part. Salutations, mes salutations. Ah Seigneur. Papa motema mabe. Ozu Maman Dorothée. Otini Maman Dorothée na sa mabele. Papa Dorothée. Na peso comme Papa Dorothée pour nebi comme na ote. En tout cas, ba camarade de Maman Dorothée ba beninga. Bande comme Maman Dorothée ceux qui botalinga boyo kingai. Maman Dorothée zaki vraiment cliente na nga munene. Wa bande ko tinda biloko na famille et pas ya maman. Bande ko tinda biloko na RDC pas ya maman. Azo kanisa maman na ye toza na ba conversation ebele awa na Maman Dorothée to ye bande ki pona la providence alimentaire azana no muto bande ki atala kanga tala nga bonne na nga banda kala. Ta on a bande la providence alimentaire na Congo yango bande ki kotinda biloko na Congo. Nazu message oyo et pas ya moninga na ye camarade na ye o bazalaki na ye bande kotinda biloko ensemble il n'est informé que Maman Dorothée tiki biso pe a lobi na nga Maman Dorothée soko tiki biso liwa e na nzela ya mobali na ye papa ya bana. En tout cas na présenter bino ba condoléances na nga famille ya Maman Dorothée. Yo papa na présenter ba condoléances te pa lobi liwa ye na nzela na yo kangi na biloko na lokosot. Moi c'est akufi yo kangi biloko. O fozu pesa na famille na ye okangi yango. Wana babengi yango kilokoso, babengi yango kimoyibi. Po mutaka lokoso zaka moyibi. Kilokoso kimoyibi. Soki kolo biloko wana yo kangi, atiki biso ke na sama bele. Bongo yo muto tika na biloko wana. O tika na ngo seko te libela na libela te. Mukolo yo poko kende biloko sa nini ekotikala. Mobali azaka boyete. Et puis comportement na yo bande ko linga te Maman Dorothée salisa bande ko na ye. Ozo linga te Maman Dorothée tinda ta saki alonso pa ya mama na bango. Ozaki mobali malamu te e bena bambula bovandi na mwasi na yo. Mwasi bo uteki ne banana kisasa. Boye na ye na Suisse. Et puis mwasi mutabengi saki na Suisse. Ya malamu te. Mibali muso pe bokola nanga. Boza abizalile mibali aboyete lokola ba papa oyo. Tant que ça vient makamute ya koloba keza ya kofonde te misusu to batela ka ba kombo boko loba mais oh sko na lobi penza Maman Dorothée na Suisse bande koneso bokinga bo benga nga parce que muta benga za camarade na ye nenga bande ko tila bi Maman Nitou nda bande ko tila biloko ya ko bata mobali ya yeba te poso ki mobali ya yebi tumba o tinda pona nini mama ya mutu eza malamu te bande ko ya basemeki ya Maman Dorothée bino peso ki boyoki likambo oyo bo benga nga to solola. Bota makamunde kona bino asali. Ce n'est pas bien. Mibali bele bona ba comportement obotika ya malamu te. To na mboka poto munoso ke na musala. Mutu fa savourer asepe na mbongo nende motema na elingi. Mabende azo ya moninga. Meso azo saba folie na mbongo na ye eza ya ye. Mboka malili. Mutu azo bima okende musala. Na moya ke musala. Na malila ke musala na mbula ke musala meso azu lo meya na ya sakana na ondenga lingi pourquoi pas sa famille na ye ba papa bwana bizali lokwa papa oyo ya bizali malamu te botika bizali abo ce n'est pas bien pona lelo to suki na noa tanto bakaka ba Rwanda ba bomana Goma na Bukavu ba Congolais ba bomaka basa bona kata ndako ba Congolais ba bomembel na bango pe na kata ndako eza vice versa. Na lobi te basika mutu ba malamu mibali baza mabete na lobi te ka mibali ba malamu basite biso nyonso to na kati ya chimbondation na kotana na cuisine na bana ko sala musala ya ndako na uti voyage na ye mwa grippe betinga lelo nza mapesinga nzoto makasi na ona kota na cuisine na bana na musala ya cuisine. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nza mukalusaku muna Nzamba nube channel bana betu bonso. Bipoepo yango wana.